nalobaka boye oza na mwasi oza na bana esengeli ete toyeba nini tokolanda na kati ya libota. ABC1 site moko oyo ekangi masolo na monde ati mpona kozwa bainformation ya kitoko landa s'abonner na ABC1. ABC1 soki abonné okomona bemission ya kitoko bainformation ya bien musique ya malonga yaya mwasi papa mama oya kosabone na ABC1 te yaya façon na kopapola ye akolapa boniko ABC1. ABC1 Television. ABC1 Television. Le leader en actualité. Bande ko balandi ya émission Tolobela Mboka Congo la pesi bino mbote esika nyonso ezwami bino. Petika ete kimia nzombe tata eingela o mabota mabino. Émission ya lelo tozali bongo kolobela maemanso mazali ko salama na République démocratique du Congo. Kasi yambo penza to kotela mozindo ya makambo la biso esengeli ete biso banso toloba c'est Jésus-Christ qui est le number 1. Pambate kolala kolamuka ezali bongo habitude. Merci na yo maman Chantal Ayao pambate grâce na yonde océan de la presse azali kosala musala. Bande ko bangai makambo mazali koleka la République démocratique du Congo ezali makambo la kamwa. Pe bande ko balandi ndenge tolobi na bino ete debout congolais na biso lobi ete to tombola moto na biso oyo egumba mitango molayi. Et puis na kimia nde tokotonga Congo na biso ya sika. Bande kolangai na lingi ete to solo la penza malamu merci na bino bato ya parti ya Vital Kamerhe et pambate bolobaki penza bozali sima ya ABC pele émission Tolobela Mboka Congo la moni yango poto komi déjà na 705 et 7 plutôt tika nzambe apambola bino kasi bo sensibiliser bobo mesene. Kasi bande ko lazali ko senga na bino bo s'abonner massivement pambate na kati ya ABC na yebisaka bino nde bokozwa nyonso. Bande ko nanga ya pasi ezali sikoyo tozali nanu kolobela makambo oyo ezali koleka la tribu ya biso ya bande ko la biso baluba. Makambo wana ezali makambo oyo to betela yango sete pambate baluba balingi ba bebisa maponami. Baluba soki bafuti bino mbongo po ete bokwisa maponami ete badongolo miso bakonza biso la République démocratique du Congo. En tout cas baluba botika eloko bolingi kosala. Baluba ezali République démocratique du Congo te. Bozali minoritaire. Bozali ebelete. Botika orgueil na bino oyo uta bandala makila la bino atozolia matebele. Yoko laksaka kozolia soso atola la kane toko lokola babengi o moluba olingi kaka obima na orgueil na yo bolongo leloko baloba de mulu vantar na tango tozala ngo posate tango oyo tolingi ete to soutenir moto malamu na maponami pamba te congolais alembi moto na ye egumba makanase congolais alembi kolala molili congolais alembi nzala bayi mboka bande kolanga baluba laza ko interpeller conscience na bino to boyi tribalisme na ute ko yebisa bino awa Mobutu ayaki akutaki 44 multipartisme. Il était équatorien mais il a travaillé avec les baluba, il a travaillé avec les Congo, il a travaillé avec les Swahili et prévenu à côté ça ba rwandais après ça bango sika ya kovanda po eta lingaki bato atako trahison ya République démocratique du Congo et uta kala na bakolo na biso ba Belge. Pamba te bango moko bamoni mboka munene ndenge na uti ko yebisa bilo superficie na biso ezali motango molai. Ekolo Congo ezali munene oyo bino baluba nanu bokomi na bisika mususu te. Oyo pe mona mboka Félix Tshisekedi batu musula ba mboka mususu baza ko soutenir yete. Balingi kutata ko yoka kombo lete mekaka na Congo. Alors to boy makambola tozali ko sensibiliser bato pour la paix et non pour la division. Nous voulons l'unité. L'unité, c'est notre force. L'unité, c'est notre force. Nathan, oyo tozali na posate, yakoye ba tribuni ne kozala pouvoir. Ou alors, tout est possible. Les Congolais bakoye ko changer, bandimi monyo kole ba Congolais, mais bino pe balo babota la sort na bino. Boza na souci te ke ti lelo oyo ebembe ya mona mboka, Tshisekedi yate. Ça veut dire bilo bozala la marabatu te. Ça veut dire bilo bolingana kate. Liton pomboka olobe changer mais bino siko baluba bolimbo comme ça bato lokwa bo indisposer bango na lokuto bozu bo konzite bolingi bo indisposer bato la mboka la bango moko
boye disposer mona mobalo en tout cas muluba moka bima kaka d'emblée boya memeye na tribunal nini bakele ko sambala tolingi lolendo ya lolenge wana te to boye loloko ya bampondela bamayanga to boye yango tolobi na Congo nous voulons pas ça eza maloba ya bakongolais balingi makambo wana te ukirevandike droit yako libanese na droit ya kuleta ordre bamba na kupiga fimbo bonsoshi bagreseri wale na tokwenda kuambia muzose basi bailibosaku ashiki tukuna tezo hapa sana proji kumusompo 3% yekunaka 600,000 francs 6% mekuna 300,000 francs na 2 shauza kilato hapa mie shina solution asema batuongeze teneri batutengeneze balance minyi kuservateur presa yo inashuka bei presa tunaanza kufanyaka $5 $10 yo inakuwa 200 veye 500 shi tukuna vivre njo ba Grezer enenda mukashi enakuya sema wa bintu binafaa reji kama narudia chipata vile bintu anakuta mzungu ashakubeba vile bintu. Sasa tuko na watoto kwa nyumba tuko na ripa hapo, tunaanza kulala na njala, tuko na laria bubi bwabo, tutafanya nini? Kubandumba tunatomoa makoto tunakuwa mulwalava meba bwana benenda mkirima maproduit nafamba kama dema 3 tunapenda ko batupandishia batochia mbele kirima wazi teneri pandeko prever kuya mungani ape na wana 7000 eske tutaishi je chambre ni 3000 ver kwa na 2000 hapa baraza kututomba kwa 5000 tutaishi je machambre ni 5000 mimi kundumba babu wana wanaanza nitomba na 20000 francs hapa wanaanza kwa na maexplication na lala munyumba nikuna watoto sa watoto wataishi je wapanisha kwa tene bana ya un père Zahir Yassika oye kamba mina mokonzi wa biso président la biso Germain Bafalanga alobi alingi yango te parce que Félix ne pèse même pas. Alors baluba so boye la tribal a boye bokonze ko kena maboka bato mususu. C'est le temps mon mboka Félix Tshisekedi bisiko ozali o interpeller conscience bande ko na oseke balingi ote. Bazande siko ko bundisa pouvoir na balingi to ko mokonzi. Comment na temps o tozali nango toza na bataille ba préparative na temps oyo ba République démocratique du Congo mutu nyoso matoyi na ye ezali libanda ya mboka mutu nyoso esengeli ayeba nini akoki kosala mutu nyoso azali kolala pongite ya kokelela ba église bazokende koboya makila etanga na mikili nyoso bapaya bisika congolais azali konyokwa akomi kolela lobingonga ebelemi nzambe ya ba congolais kita opeto la mboka oyo na makila na yo kita olo balika moko na mboka siko bino boyeli biso mayele mapelengendu mapoloso bino baluba bolimbo bima ba gangster ole botika mona mboka China rambo ndenge tozolo bela ye moko akoti la bobangi tala siko ba gangster babimila ngamba baluba esalama wapi bande ko bangai baluba to sangala bana ya tata bo moko mama bo moko mokonzi bo moko botika mayele mabe tozali ko soutenir mwana mboka Fachi kasi soki bobebisi a place wana nana lobike matungulu akozala te nani alobike Fayulu abongite le sika bato ya mayele makasi bazali alors nana lobite ke mwana mboka Vitel Camera ko justifika wana siko bino moko bokomi ko ya bobebisa lisusu ko le Congo o bobundi lango bolingi botambola ka IDPS zala yango moko bokalisi IDPS yango moko penza bozali ya sir bokolonga bitumba ola mona mboka gangster Chinaram bino moko pa bomoni sondage ya mona mboka Shadari bozo mona makamini Shadari azali kosala na mboko Shadari na zubo konzete mais aza déjà ko gouverner aza déjà ko diriger po azozo bato na makasi ko tia bango na makasi balinga te soka pointer kaka yo acheyo bato baza ko lela me bakoki sute. Mais c'est quoi au lieu to sangala bomoko ba kena nukula place bazali baza ko yokala te parce que problème na bango ezali faut bazwa 2 ans yango les autres sala moi passe muto so bokonzi 2 ans après tika ba préparer bokonzi mususu
bazalo na kati ya kowela la lalo makambo ebele pe toyebela nto soki maponami yango makosalama siko bilo bolingo bimba ba gangster na air oyo oleke to vanda to luka mayele ni to kosala po ete to fute mungu na dehors to luka siko mayele ni to ko sala po ete ekolo Congo ebika epema malamu bino bolakisi biso ete soki fachi azwi mokonzi cela veut dire tribalisme komi baluba bakomi kotambola likolo ya mitu ya bato mais wana bozo ko faire échouer c'est mon mboka fachi et c'est besoin comprendre que bolakisi déjà ezali bino avant bitumba bobangisi population congolaise elali te bengi ngai bengi alobi mwana mboka tete biso tokomi na danger baluba balingi bakonza biso koleka te baswahili. Pourquoi caractère oyo na dernier mi-temps oyo na dernière minute oyo pourquoi caractère oyo mwana mboka Félix Tshisekedi tala likambo na yo na ba population na yo ya baluba tala bango pena na bokebi nyonso po ete balingi ba bebisa match alors bato bakoloba ya pas match tango bato bakoloba ya pas match wana siko boleli bolobi ete ba congolais bateki Congo mboka Congo eza na posa ya tribal te toza na posa te ya peuple moko régner likolo ya baninga non toza na royaume te toza na posa te bato moko boye babima lokola bango tango bazotia Félix yo muluba okomela mutu lokola soki eloko nini non Mobutu azaki na pouvoir bangala ba triomphe te hein quel équateur ba équateur batongi te quel bamboka la bango kuna batongi te mais bazaki bakonza mboka ba préférer kotonga la mboka bato mususu. Et puis Mobutu alongoli biso na makambo akobala na kate tozaki ba kongo ko bala mungala te muluba ko bala mutu te apesi biso accès cela veut dire to kotana na ba tribu nyonso poto yo kala tozala mutu moko. En tout cas bande kolanga baluba loin de là bolongo na mayele oyo bolimbo sala sikoyo bo bebe sélection te bozala pete lokola bato moto mona bilo lokola bino nde bozali te ngala ignorer bino bozeli loko te mais na lobi na bilo ka population congolaise mutetindi ngala yebisa bino bozala bilo loko te bozoli nga bobima lokola baganki mais non na moment au peut-être oza ko ignorer bilo mais population congolaise nde lobi nga au sein de la presse loba yango naza ko interpeller conscience la bino botika ko bebisa mwana mboka fachi sino te bokozangisa ye bokonzi akozwa yango te po bato o bako voter ye ba sepeli na comportement la bino te bande ko balandi ezali pasi pe maona makambo ezali ko bota na République démocratique du Congo bande ko langai tozala bomoko tant oyo badongolo miso bazali prêt à tout boko mona vidéo oyo kabuya l'homme puissant ko tela biloko lekana ezali somo pe mawa botela bato ya lolenge wana nde bato bilo boche maboko bo voter botela bato ya lolenge wana nde bato bilo bolobi bocha bango bazala ba sénateur bazala ba député bazala bino ba président de la République bato oyo bakoti na kati esika bakomi paix justice travail mais justice est triomphé te la kati la bango na kati ya sali bande ko bokomona yango bazali ko wela biloko bino moko botala pe bitumba ezali pasi pe ma na Congo pe bato ya lolenge wana nde bokotia bango na mitu ya mboka bazala balobeli wa bino bato ya lolenge wana nde bobengi bango bazala Congo ya lobi ya changement bana mboka lazali ko bela bino bisikelo so bozali kabuya l'homme puissant ko lexabilili wala bokomona yango ezali pasi pe mawa bande ko langai tozali na temps mingi te tozali na temps ya distraction te tozali na temps ya ba désordre inutile te tozali na temps te ya bato moko babimela biso lokola ba cible poto tcha bango Canada awo ezali temps ya moto aluka te popularité awo ezali temps ya mutu te aluka ke ngai nde o ezali temps ya mutu te alobake 100 mois mokileza molili nada ezali temps ya union fait la force ezali temps ya unité c'est notre force unité c'est notre sali unité c'est notre vie tozali na temps ya unité tolingi to yokana toza na temps ya changement de mentalité toza na temps ya bato moko balobake bisonde lokola ngai maman océan de la presse nde asala ke miso to lobela mboka Congo cela veut dire bisonde te toza na makambo wana ya mpoko la ko fulo pepete toza na makambo wana te ya boto wa mesa te tozali na makambo oyo ke Congo il faut échanger Congo ezwa liberté na yango Congo ebika bonsomi na yango tozali la posa ya bakonzi ya bolema te lokola vidéo oyo kabuya l'homme puissant azali ko lakisa bilo siko ezali ko lekana bakonzi ya bolema bakonzi bazali ko wela maputa na yebi te bakonzi ya lolenge wana o bazali censé lobby ba vendre la biso po ba diriger mboka botala lolenge bazali ko lakisa bilo bo senzi bwa bango e bongo bato ya lolenge wala bokena bango wapi bande ko bangai
botala bango la bilongi, botala bango la masando bazali kosala, botala bango la bowola ni boy. Bongo moto ya bobola ndenge wana. Ayoki soni te akobelela liputa la moninga na ye akobenda la ndenge wana. Ndenge bozali kolanda wana. Sikoyo moto ya bongo yo kopesa bokonzi bapesa ka $10,000. Et puis boyebi bien lolenge ni basomba ka bango la misolo. Boyebi lolenge ni basomba ka bango la ba vote. Sikoyo moto ya nzala lolengo. Botombole le sika wana. Ba yeli $10,000. Moto la teki binote. Bandeko ba congolais na tango ya maponami. Sentiment ezalité. Élection décembre le 23. Maponami mazali le 23 décembre. Baimboka bola la pongite. Bisika nyonso bozali na Angola la reine Olga Lompinga la mokiteno Florence Matondo Mido. Innocence Oboli Potiyo Lomboma Soda Makasi CPI. Bo sambela pone kolo wabino. Mabolongo la bino na se. Bolela nzambe ya Israël. Bisika nyonso bozali mama Farial. Mokonzi ya bakabelo. Bo bakisela kaye maboko bank. Mwana moke na motema ya kosunga. Mama Fariala Maboko Bank, la reine de Kabelo, océan de la presse à lobby, oya boy atia libaya na tumba yango. Bo sambe la pone kolo Congo. Foska di qui est ce papa social na molonga na mama Solange. Bo sambe la pona Congo. Rita Mawete l'enfant propre. Bo sambe la pona Congo. Maman Boyo Bokilelo connaît femme P4. Angelo Sandrani la mon cœur. Arthur Ndombas. Mobali Kitoko. Malko Kakila. Bosambe la pone kolo Congo. Partout où vous êtes. Jean-Jacques Soki Mobala Mbinga. Mobala Nanda Kono Bapiese se tondamo. Bisika nyonso ezwami bino. Tony le grand mayas. Naba na carrière nyonso. Tony Mosungu le grand mayas. Naba la carrière. Bo voter utile. Bo voter ba député oya lokuta te wa lokoso boete kabu ya chelibilo yango bozolanda ba député ya Soni ba député ya lokoso ba député ba oli liputa kasi bango lobi ba ko diriger banani bolanda te gangster oya yibi misolo ya l'état oya teki ba minéré pona kolekala ko kabela kabino ba pièce e bandi ko somanya batu boy pona ko kabela bino ba sakombi ya loso bisika nyonso bakozala tout congolais bokende te bote kamboka te ba opposant bolobi na biso le 10 tokoyeba candidat unique mais nazali ko senga la bino ete bo revoir matière mwana mboka Fachi mwana mboka Fayulu mwana mboka Matungulu mwana mboka Vitel Kamere mwana mboka Bemba Gombo mwana mboka Muzitu mwana mboka Moïse Katumbi bisika biso ezwami bino to boyi tribalisme to lingi te boya konyoko population congolaise oya zolanda bino oya zokumisa bino lelo oya zopesa bino maboko oya lobi to boyi monyoko to lobi to fouté dehors bayini ya République démocratique du Congo et après to pesa bino tela wana ya ntela ekota bino la minoko bino bo bafoué biso bo tia biso la se ya matambe la bino to lobi NON bisika bozali na Suisse to sengi la bino ete bo revoir matière na bino bo benda mona mboka Fachi Matoyi bo benda la ba Matoyi na bino to lingi te tribalisme to lingi division te on connaît les baluba et to boyi tribalisme boyo kala malamu soki boyoka li malamu te mosengo azana pointe nazo bisa bilo ment fois tango lazolo ba mosengo bilo bozomona net bozolo bate mosengo azawana azeso de lamba ya papa te azeso de lamba ya catholique te mosengo akomi citoyen congolais alors tango bino boko ongotono le 23 bosali makamala te le 24 mosengo azoyenda alors bisengo la bilo mike gozala wapi bozala Suisse bozola de mission parce que parmi bino ezana bato ba parti la bilo baza ko benga pe baza ko s'abonner yango pe tozali ko yebisa bilo ete boyo kala malamu 2 ans la bino wana en tout cas eza pe malamu te bobongisa ta 5 ans mais boyo kala malamu bobongisa mboka to boy tribalisme to lobi unité tout congolais aza sima la bino kasi congolais ko banga na ye oza maloba mangate au sein de la presse lo baka makambo eza yete makambo susu pe ko tu la tala na télévision te ezali bato nde bazali ko benga ko tinda ba vidéo ko lobalanga
ezali na video moko nayebi te soki Kabuya kolekisa ngo awo bete kosala émission mosusu bato ya katanga bato batindi basi bazo revendiquer bato ba botikela bango mibele bango carrière po bango bazaka bandumba. Donc il y a des choses qui se passent dans la République démocratique du Congo, c'est honteux, c'est honteux. Soki Kabuya kosepela kotiela bilo yango ba mama ba telemi ba pakoli me liyo na bilongi bazali kolela balobi boti. Mais est-ce que bozo mona teke mboka on ekufi siko bino pe bato o tozo tiela mitema bino lisusu boya kokoti biso lokati tribalisme bobo mabiso tolobi kimia eza na République démocratique du Congo. Zaïrois dans la paix retrouvée. Peuple uni, nous sommes Zaïrois. En avant, fiers et plein de dignité. C'est ça que nous voulons. Tozana posate ya mutuboko bimela biso, tozana posate ya mutuboko alobela biso, tozana posate mutuboko bimela biso gangster a torturer milimo ya ba Congolais, mutuboko azwa otage. Il y a ebele ya motango ya population modèle oyo akanga yango tope liboke ekolo moko ebimela biso lokola bangonde bakolo mabele te bandeko bangai. Soyons unis. Union fait la force. Ce qui le États-Unis balobi États-Unis, cela veut dire basangisi beta wana bayokola ki basangisi unité bakomi force moko. Alors Congo tozala uni. Merci Nabino Nyo Soba Bato Bosomba fidélité na Monique Kabuya andimi ya kotiela bino vidéo wana elandanga oyo ya basi wana ya baswahili lolenge ni bazali kolela botala mboka ekoma ya soni mboka ekoma ya makambo tozali kotelisa bino pola kaka bozwa conscience boyeba ete makambo mabe bazali kosalama na temps o tozali na baponami. Excuse, je suis malade na lobaki en bandeli na temps o tozali na maponami esengeli te makambo mabe esalama bandeko banga. Et sengélité makambo mabe et salama. Vraiment merci la bilonio sur votre fidélité pour la colanda émission to le belamboka Congo. Na tomboli bilo peda ba jeune bozali ebele. Merci vraiment la maman présidente et parti à Vitel Caméra et merci la bilonio sur ba membre penza la CP na bilo. Merci na bilo tout bisikalo so bozali penza nya pesi bilombote vraiment na lobby Congo au Congolais. Beaucoup de vidéos ne pas ya bato ya Est, bota lolenge ni bazali kolela, boyo ka bango bazalo bala monoko mboka, bato ya South Africa, nana lompinga ya Gigi lompinga la Cape Town. Vraiment merveille Doudou prophète vraiment obenga ki olobi ozo déplorer bakamboyo, vraiment la koluka moyeto bongsa, tout ça l'émission ndongo sengi en direct, vraiment Bazaïrois Imper Zaïr ya Sikabino tout ba mama Clo bozali penza ebele Anastasie, bozali ebele nande kwa utai kobe anga sikola tongo vraiment rotindelanga kombola malamu olobina loba natina ya baluba penza bo sepela makamla bangote vraiment président bafalanga musala malamu mbote mingi na mal kokakila la France vraiment mbote la bande konyoso les grands maestros 007 mazamba mopao tozalika kozela ndenge toyokalaki code yango e apeti mbula na France et katani poete nazala bato France et belé artine ndomba salobi mbula e betate foska dike salobi mbula e betate vraiment ba mama na ngai mbote ebele. Merci la Kabuya l'homme puissant zaki la sima ya caméra. Merci na Pape J Oazali directeur recherche stratégique. Merci na sango mokonzi pare ya bemiso bangai pe père spirituel. Merci na bino nyoso mama Chantal Fitina. Merci na bino nyoso obobengaki. Nzambe apambola Congo, Nalobi, Zaïrois, dans la paix retrouvée, peuple uni, nous sommes Zaïrois, en avant, fiers et pleins de dignité. Merci l'homme sage, Papa Osé, que Dieu bénisse le Congo. Congo en avant, Congo aux Congolais, bye. Peter. Les députés, ça commence. On a là où? On a là. Ma couille de pense au Panaville. On a là. Ce n'est pas possible, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, mon Dieu, mon roi. Ce n'est pas possible. Les gens sont en train de se battre. Ce
n'est pas possible, ce n'est pas possible. Des futurs députés, des futurs députés. C'est triste. C'est vraiment triste, franchement. J'ai même les larmes aux yeux, vous savez. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité.